Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Il y a Lelo Eko Lobelabino. Maladi Moko Oyo Biso ba Congolais. Tozali na yango na bekol mususu bazali nango me ba ignoraka yango. Donc il y a de malades Oyo bazali na ba maladie mais bazali ku ignorer que bazali na maladie yango. Donc je pense que na kotanga ba kombo ya batu Oyo bazali na maladie yango te pour des raisons ya secret médical, mais beaucoup comprendre kaka pona nini to sali émission Oyo. Mais déjà je vous apprends dans l'avenir Torotier Labino na Cleboa original chronique moko ekozala médical Oyo docteur moko azo animé yango, azo présenté yango biso toyebi ke africain ebele tozalaka un peu négligent na oyo ezo concerné médical. Donc 5 minutes il y a lelo comme je vous disais tout au début, il y a émission ezali concerné lelo maladie oyo babengi schizophrénie. Schizophrénie ezali maladie moko oyo na lokota ya français babengi yango psychose, c'est-à-dire maladie oyo ezali kosala ke mutu oyo azali kobela yango azala na rupture avec la réalité ou parfois azala na perte avec la réalité. Donc c'est-à-dire azali asali mokili na ye azali ko kanisa na façon na ye, donc asali neti monde moko ya ye na français babengi yango délire. Donc 5 minutes à l'élo ezali 5 minutes tozwaka parte mais za 5 minutes moko oyo tozolobela eloko moko ya santé. Donc pour 5 minutes pe ekoki kolobela pe makambo yango. Donc aza mutu moko azali na délire na ye. Délire yango ekoki kozala na bathème ebele. Ekoki kozala na bathème net ya sexe, ya filiation, ya mystique, il y a religieux, pena oyo ya adhésion. Donc ceux qui tozongeli sous combo ya maladie yango ndenge bozomona na cleboaoriginal.com babengi yango la schizophrénie. Schizophrénie na mokili na biso eza na 1% ya population mondiale oyo bazali na maladie yango. Sikoyo traitement na yango ezali que il faut vraiment psychiatre à l'andayo. Ok, ndekota la docteur babengi psychiatre. Oyo docteur babengi oyo atalaka bato bazana ba problème ya mutu. Donc puis mode ya hospitalisation na yango ezalika en hôpital oyo balobaka hôpital bato maboma mais ezali ke okuta kuna bato maboma penza o balongolaka bilamba te mais bato bazana ba problème ya mutu. Donc hospitalisation mususu okomona yango mutu oyo amioki aza bien te, il faut amona psychiatre, amoni psychiatre. Hospitalisation na yango ezali na ba sorte ebele ya liboso babengi yango HL ezali hospitalisation o babengi libre. Donc yo moko omoni ki oza bien te okeye na hospitalisation libre, mais ezalaka pasi mutu oyo azobela maladie wana amona gaza maladie. Donc il faut kaka batu mutu bayebisa ye ozali malade ata bayebisi ye ozali maladie mais aza ko discuter alobi ka azali maladie te. Donc hospitalisation mususu babengi yango SDT. SDT ezali soin moko demandé d'un tiers et que vous allez par exemple par membre à famille ba moni ke ndeko na biso aza bien te ba memi okuna na hôpital. Donc babengi yango SDT. Imususu ezali SDRE yango babengi ke ezali hospitalisation moko olem su bakonzi ya mboka bamoni ke mutu azali banda komi ko buka babiloko akomi ko sala ba désordre na voie publique wana mairie préfecture akozwayo amemio na hôpital. Donc hospitalisation wana babengi yango SDRE. Donc yango wana na 5 minutes à élève vraiment ils 5 minutes moko spécial, il fallait to lobela maladie oyo. Maladie oyo vraiment biso bato belé batambola bozomona ba congolais bazotambola bekolo musu bazotambola mais aza maladie
azo kende ko se faire soigner te azo landa ba soin a été. Donc yango na vraiment 5 minutes avec César Ngadi lelo to vraiment to sali émission moko exceptionnelle pour to lobela yango net kaka to lobaka na 5 minutes avec César Ngadi. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site cleboaoriginal.com. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur cleboaoriginal.com. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et à très bientôt. Original.